Saratola TV, la chaîne qui assure, Saratola TV, la chaîne qui assure. C'est vraiment un autre monde. Et ça lui passe. Saratola TV, la chaîne qui assure. Saratola TV, la chaîne qui assure. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yokeloko oyo Arc-en-ciel le bibi poe kanga mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours Papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie Tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques payé na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa amatu Patrick Chiswaka koyeba musala esala kelengi bondimela ngai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée mwasi ya talo organisé par ONGD SD magistral et esika wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwaki bongo diplôme d'excellence kasi botuna ngezalaki mpona nini mpona baémission kitoko oyo asalaka na korespecte déontologie pe éthique kaka ndenge ezalaka notamment émission histoire vraie pe lisusu émission parlant du business kasi ntango azwaki trophée oyo Saratola adediaki yango na basi nyonso ya Congo nazalaki sélectionné lokola mwasi ya talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre nga mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki kosunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ilelo. Bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali koporte kombo na ye Saratola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo kofete Noël na baorphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 na commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki bamoma ya kitoko elongo na bana oyo bapara na bango batika mokili ya se kasi mutu akopesa bango affection azalaka te basepeli kofete na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na ye mobimba babimisaka bongo kelke mama na bahôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamboli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo eza nango mposa mpo na développement ke yo
Non, on n'était pas là, on a vu, on a seulement su que, oui, tu sais, moi, je vais manquer. Moi, sinon, on a préparé mariage, il y avait une temps. Comment ça a été? Faites-moi témoignage, s'il vous plaît. Je sais que c'est vraiment. Je ne sais pas trop de ok. Mais Nazar vraiment choqué. Nazar vraiment choqué. Merci beaucoup. Pour faire un membre d'abord, il y a dynamique des artistes et des cultures du Congo. Au Mana président. La question à Bissou. Pendant la mort de Mindongo, il y a un Simbela Bissou, c'est vraiment un autre monde. Et ça lui passe. Dans d'autres années, il y a longtemps, pas longtemps, il n'y a pas
nasi oyoki makambo yo mobeti awa bana loyer ezala marraine de mos nanga avant moi même ndenge nabala kuna naoya tovanda na ye nayaki na longwa kuna kotuna naye kosala na betina na ye aza pe aza gens à caractère azozala obela alingi te boyeba bozala réservé alingi boyeba te po bozala déranger te na ndenge te bozala déranger te ozala po oyebaka obela il faut approcher ye pena pour comprendre les décisions obela Dieu a décidé autrement voilà il est parti et à son nom. Ok, merci Maonès s'il vous plaît. Maonès, s'il vous plaît, quelques témoignages. Si on pousse on a posé le bossé poser l'homme. Maonès, nous avons la lemba, bossala kazalakana et puis dans mon publication na yo na Compuso TV. Publication na yo on sentait vraiment que douleur ya makasi. Et quelques témoignages il y a notre actrice comédienne Suzy Bantou. Suzy il y a un tournage compliqué. On a ébélé, et puis pendant un tournage, on a ébélé tout sur le lac. Le bon latino a profité, ça me dépasse quoi. Ça me dépasse. On va donner un moment à Ebozara qui peut-être ensemble. Bah, que ce soit dans les chaque gamme. Presque chaque épisode. Parce que ce soit après la soirée de sécurité, on va nous sécuriser donc. Les affaires. Le matin, on est jour à Koufaki. Même si on a piqué crise, on ne savait même pas. On a un peu de ouais. Mais bon, on quand on est on est Samir. La plupart, on a fait comme ça les choses. Pas Bakoura, habité, bande d'habiter à Siko. À bon mélange qui bande ça. Ok. Moi, je ne savais même pas. On est bataillé. Après la bière, on a beau nous caler. Peut-être nous avons besoin de problème. On a dit que nous avons besoin de ok. Ça va pas problème. On m'a dit pas. Moi, je vais appeler un baby. Il y a mal. On a mal à l'hôpital. Putain. On a mis un modèle mon habité. On a l'hôpital. On va passer la poire. C'est bon, c'est la poire. C'est du malaise parce que c'est là qui. On a appelé après 30 minutes. Donc on a coupé leur mot pour moi. J'ai appris ça. On fait tranche. Dès la yembang awa. Na otala. Na moni comme de ça ya ni. Na on va déconner. Parce que souci va dernier moment vous allez chaque jour. Après ça qui on maloba moko boto la manège toi alors même maloba mozo kanisa. Nous serons moni à la semaine des hommes. Alors bela kate loba moto les ozo mona ke ça kwa tikila ko maloba suka. Ya lo no ba film o ba kilelo to ba kilelo to ça sont ma bien ko ça sont film. Donc sur l'année normale, on a fait des gens malades. On a senti que non, elle est un peu malade, mais à bon elle est malade. C'est grave, ça m'a pas dit.
tozokende te maman. J'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, Aïdou, Aïd4, moi c'est Peace Baby Kenda, Lisa McDoy, $1. Voilà, bon, mon attitude maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès, Agnès Coiffure toujours. Elle dévoilé nos secrets nanga, place beauté nanga et Batama, voilà, beauté nanga et Batama et Madame Agnès. Voilà, mingi olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient à mon webinga so na ngeng na boye ilonge pata boye suki kitoko boye ezalaka Agnès Coiffure. Voilà, make-up basalinga eza mingi pour na bandekola biso oyo aza na mariage, aza na collation, anniversaire, voilà. Oza na posa ba makio te ne longi na eza étonné. Ne longi zo di matin nani nda simbio, voilà. Omona ngande bokula ngasala maquillage kitoko basali o wapi ya na salon ba na Agnès Coiffure. Madame Agnon alambinga parce que grâce à moi c'est pisse, nalingaka trop elongi na côté pisse. En plus c'est côté pisse ya biloko eza solo. Eza te côté pisse ya biloko misusu boye ba tie make-up lelo lobe bibi bouton lobe le comme misusu ka elongi ba voisine, donc voilà. Na bona za mona likambo et pas ba voisin. Bana poto bozo ya vacances awa bana poto o bozo ya kotala ba famille, bozo ya ba fête. Pour nous biso c'est pas loin. Toza musikate juste en face à toi. Et après ça, on a des numéros de contact Bezawana. Toza na Nyongwe, na Willery, na Arrêt Major. Boya na salon Agnès Coiffure. Mingi on sala ba commentaire exact vraiment besoin. So bon on peut ça là professionnel ayo le la marathon c'est que professionnalisme. TikTok.